breaking news, Basamwa Congo, ils grave, mais ça qui toque pour balle, ils ont un cannabis. Alors, si on Kabila, Azol Babilo, tout simplement parce que mon soutien n'a pas a comme dit loba, et surtout qu'il a copié Mobutu, si vous avez bien au monde, Nandé Baemela Mobutu, Nandé Mobutu, Anomaki, Likulia, avant Akufa, Ndega Kabila, donc calamité, Makamuzala Nengwana. Roger Bongo, c'est Azawapi. Roger Bongo, c'est fort qui bima, yom to sala vie, il a une interview à la mère, il a tiré au poison à table. Bilo bata Belgique, il a été dans le lien, dans le lien, bateau, baza bénémia mouka. Alors Roger Bongo, à sala qui émission, interview dans la mère, il a tiré au poison. C'est pour à côté mouka, à côté maï, puis à un hôpital, n'a poison dans l'eau. Dans 2 mois 7 et 20, vous avez dit solo Zawana, officier Yaroua, où ils allaient le lot, Kabila na Batunaye, balobi changement za na Congo te changement ko sala mate yende bangonde bakolo changement ba bongisi Congo ba terroriste baza na Congo bango ba calmer Congo ezalaki na bambongo ebele bango ba tchekinya et pourtant yende vrai terroriste. Alors alobi ata ba fongoli likolo ba fongoli fenêtre changement moko sala mate mais ba combattant na rassemblement ba yesi bango ke changement au salama nzamba ofongola likolo na se pe bokomona ngo be profiter na ngote. Alors bana Congo changement au salama ba déclaration ya mercenaire wana wazala ki taximan ya pe chauffeur ya defao et la disi ki azo banga biso pe to bengana yo siko longo ni to ko sala biso nyo surtout to za bana Kinshasa to somba ba pétrole tout somba essence tout retient mon akacha milangi ya nakata ba bouteille ya bière ya sucré ya nini ba benga mon cocktail molotov et ça très puissant très puissant et bon quand même ba char de combat. Alors boye bingi salaka bozala nango déjà na ndako bozala mabanga bozala nyonso parce que à partir du 19 oyo déjà le 19 oyo il y a novembre les années dernier carton jaune, puis le 19 décembre, guerre civile et Kubananamboka. Guerre civile, on a les Obananamboka, de Kouana, Mobomi. On a sami Boumisi, à côté ici, étranger, n'a pas machette, n'a pas mioso, mais biso tout ça, Nzambe, il y a l'eau, Nzambe, qui a les colonacés. Nzambe, il y a un coco, biso, Azali, Oazo, Batela, biso, Azali, Oazo, Sara, biso, Azali, Oa, Kubungana, biso. Biso, toujours, on a Congo, na Yesu. Yesu nzambe na biso azana biso. Yesu nzambe na biso atambolaka na biso. Yesu nzambe na biso otika biso. Batebele bazolela. Batebele ba se décourager. Officier ya roi alobaki te même nzambe afongoli lola. Lisungi oyate na Samarie. Passe ko continuer changement aux alate. Mais Bible ezoloba nzambe afongolaki lola lobi na tongo ba 4 lépreux batambolaki pe biloko yaki na Samarie batwaliaki. Mais officier wana amonaki par wana te. Amonaki délivrance mais azoki parte. Tikete ba o bazo kanisa ke changement aux alate. Ba o bazo kanisa ke makambo Congo esili. Ba o bazo kanisa ke ba étranger ba boto biso mboka. Ba komi na ba chef coutumier liloba na Nzambe za likolo la ba. Liloba na Nzambe kanisa ba omuno. Changement kota na mboka Congo. Tout le monde a Christ Koganga que Yesu azanza. Nzambe ale moloto. Ale moloto ya sema nini? Tokomi na tango ko papa, ko kata, totika kolela lela. Ale moloto aza moko ya ba prophète ya tango na biso, wa uta utika biso empoisonné par le système, atika ki message moko kitoko ya ko kata ko papa. Alors mutu na mutu abongisa molangi na ye, atia pétrole, atia essence. Bo se préparer pour ba ko kata ba contact internet bakokata nyonso mais biso tolé la bango na place na kati ya bitumba oyo communauté internationale eza côté na biso constitution eza côté na biso constitution lobi mboka Congo président akoki kosala plus de 2 mandats o Kabila asala plus de 3 mandats ba vota été tant azoba que peuple congolais ba pesaki confiance à diriger mboka congolais ni a voter. C'est-à-dire azo sakana na biso azo ko sambwisa to ko finga
ba martyr na biso oya bomi tango ya sengi 1 minute à silence pour na ba terroriste ya bato ba boyi ba kufi bana ba bomi bango ezali bana mura bana bazo boma na est ezali bana mura sali yende azali commanditaire ya ba M23 ya bana mura oba boma ba peuple na biso mais tango aye na congrès ko senga 1 minute de silence c'est-à-dire à ce qui bidemi na biso or hymne national na biso zoloba dressez vos fronts longtemps courbés congolais ngongango ya ngoyo ya ko dresser front na yo longtemps courbé ya ko telema na kola mobali ko talisa chauffeur oyo ya defao ko talisa chauffeur oyo ya taxi ya Dar es Salaam que trop c'est trop bangle balobaka enough is enough le 19 tozobi mabiso so libanda pona ko tendo yebse ke nganga oyo azwaki akosie biso nganga na biso Yesu biso tozobunda na Kongo na Yesu pe makila bato ya bomi na Congo ezoganga vengeance esengeli to ganga to vengeance babandi ko boma depuis entrée à Afdel ti lelo plus de 18 millions de Congolais ba femmes violées na Beni bazo déplacer bato ko kata bato ko égorger bato et moto ndengwana au lieu à garantir paix yemo kaza chef ba M23 azwa ko sekabino alobiete yemo azali pacificateur yemo azali nyonso et pourtant constitution mboka zo respecter en moté a créé musalate a créé école té a créé ba société ba jeune ba toni na ba prison ba jeune bazo boka bango na ba fleuve ya moto sengi na ba jeune bazwa masolo na maboko ba jeune ba se venger pour mutu wana aseki ba mingi toza na nzambe toza na Yesu toza na constitution mindele baza tout autour na biso bazotala soki to bandi bakotelema puisque bomoni Hollande sa telemi peut-on l'objectif comment ils sont dirigés par des assassins par des criminels à s'occuper na bango calamité donc masolo oyo eza masolo mo kitoko congolais ngonga oyo telema zwa likambo na yo fonge telema pona so pona ozwa autonomie na telema po eza mboka na yo telema po libérer mboka na yo tozela mindele te biso to banda nzamba koya et puis tozosenga na ba politiciens nyonso bato yo nyonso tu oyo bazalaki na sali wana toyebi bilongi na bango toyebi ba kombo ya bato nyonso tu bazo entêté mwana mobali oyo ya assassin ya criminel na ko continuer kozala président pe ko seka biso alors tokomi na ngoma oyo esengeli to telemena esengeli to benga na ye parce que ezali devoir na biso ko benga na ye congolais officier du roi alors qui était même bafungoli fenêtre ya likolo eloko kozala te balobi changement kozala te kanambe a défié biso abi changement kozala te ya tikali et je reste en tout cas ezali devoir ya yonanga to benga na ye bana Paris bana